Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo ngai mama Rosalie nazali na esengo mingi mpona kopesa bino basango oyo bomesana kozela. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokolobela bino bamakambo oyo ezali koleka kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali awa na poto pe tokozanga te kokota pe mwa moke na mwa makambo oyo ezali koleka na mboka na biso RDC. Bandeko babolingo lelo tolobi ete tokolobela mingi makambo ya biso ba diaspora awa na poto soki tolobi tokoloba yango na ndenge nini na ndenge ete tokomeka totalisa na ba congolais oyo babengi ba diaspora congolaise oyo tozali awa libanda ya mboka plus précisément na Europe pona kotalisa ndenge nini biso ba congolais oyo tovandi awa na Europe tokoki kosala ete po tokoka komonela sikoyo mboka na biso na vision oyo ete ezali kosala ke lobi tozwa makanisi ya malamu po ete tomeka kopesa implice na mboka ekende liboso. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko ekamwisaka nga mingi ntango nayokaka ete bato mosusu na poto bazali koboma nzoto tolingi mboka na biso boye bamosusu kutu bazali pre mpona kobunda mpona koloba ete mboka na biso ekokende barwande balingi babotola biso mboka makambo ndenge na ndenge. Me bandeko babolingo koloba ete olingi mboka eyebanaka pe na makambo nini oyo ozali kosala pe koloba na oyo etali mboka yango oyo ozali koloba ete olingi yango mingi. Ndeko moto alobi ete alingi mboka na ye na ndimi te ke lelo soko ayoki ete mboka ezali kokende na ndenge ete ezali kobonga bazali kobongisa banzela bazali kosala makambo ndenge na ndenge bomona lisusu moto alobi ete alingi mboka aya koloba na bino ete no tala boye akomi lisusu kosilika wete moto azali na bolingo ya mboka il faut azala pe na esengo ntango bayebisi ete tala mboka ezali kochange tala boyebo me bato wana kaka soki bamoni bato bauti Kinshasa bayeba bandi koloba bamakambo bazali komona kuna na Congo bokanga minoko na bino silete tokobeta bino me mboka yango bolingi yango ndenge nini. Ndeko na koyebisa bino eloko moko soki bato lelo bazali koloba ete bango balingi mboka ezali mabe te ezali malamu po ete Congo ezali mboka na biso nyonso me eloko ekamwisaka biso bandeko tango bato oyo bazalaki na bokonzi panda 32 ans basali eloko te babomi mboka lelo oyo bato baye lelo babandi kosala mwa quelque chose mpona kosala bapansement na bablessure nyonso to mboka na biso ezwaki ke
kaka bato wana bazali koya kolakisa biso ete bango nde balingi mboka bazali kaka bato babomaki mboka pendant 32 ans olie eta baloba ete Dieu merci babeta maboko mboka ezali kobonga non bazali koya kotalisa biso basali nini kuna kutu basali nini eloko te kaka bacritique me bango moko basala 32 ans basali eloko te pe lokuta na lokuta bazali koloba ete bango nde bakomemela biso système ya sika na mboka mpo batongela biso bamakambo minene bagratte-ciel baautoroute bamakambo ndenge na ndenge bandeko bandoto ya baba ndeko nalobaka yango ntango nyonso biso bakongole ya poto ifo tolamuka moto moko te akoki koya kokosa biso akoloba ete ke soki bapesi moto boye kongo na mikolo mike kongo tokozwa changement mpe ndenge ezali wana bato nyonso bakozwa solution mpe bato bakobanda kofutama mpe bamakambo nyonso to ekobonga te ndeko bapolitisien bayebisaka bino makambo wana bazali mitema mabe balingi bino te bakosaka kaka oyo te tolingi peuple me balingi bino te soki omoni nani politicien congolais opposant congolais azali koloba ete bandeko bovote nga mpo soki bovote ngai bapasi ya bakongolais ekosila na kochange makambo nyonso tu na mikolo donc tokoumela te bapasi ekosila bandeko azali moto ya lokuta bondima ye te parce que problème ya congo bandeko congo etikalaki mpenza na kati na 000 bambongo nyonso bato ya ntango ya deuxième république bazwaki yango nyonso donc na kesi ya leta eloko ezalaki te alors ntango balider mosusu bayaka balobaka ete soki nga nazwi congo na kochange congo ekokoma malamu ndeko komikosa te ntango ye moko lider ozali kofaire voir na peuple wana ke non ndenge ezali wana soki nga nazwi mboka makambo ya kotala bamindele ezali te tokotonga mboka na ndenge na biso me ndeko aza kokosa bino bandeko ntango ye aza koloba ete ya ngai nazali vrai démocrate soki nazwi mboka na kokipe peuple na ngai makambo ya bamindele eza te me ndeko ntango ye aza koyebisa bino bongo soki azwi mboka akokuta kuna na kesi 00 bamatière première oyo ye aza kotiela motema badiama bacobalt akotekela yango banani baafricain to baeuropéen alors ntango akotekela yango baeuropéen akonegocie na bango bapourcentage to akonegocie na bango te mpo ntango bato balobaka ete non bango balingi mpo ngai soki nazwi pouvoir makambo ya bamindele eza te tokosala kaka na ndenge na biso ndeko moto akosa bino te moto nyonso to azwaka pouvoir na congo asalaka to azala kaka na nini na relation malamu na baeuropéen mpo ete baeuropéen nde moto bakobanda kosala nyonso mpo na koluka ndenge nini ya kosomba barichesse oyo lelo mbongo ekokota na kesi ya leta mpo ete moto akozala président bayeba ndenge nini na gouvernement na ye ya kofaire fonctionner mboka me oyo moto akoya kokosa bino te soki nazwi mboka makambo ya bamindele tokotala yango te biso na biso bana ya mboka azali lokuta hypocrite bolanda moto ya boye te natikala nanu komona te na mboka moko ya afrique moto aloba ete non soki tozwi mboka na biso na baafricain tolanda bato boye te lokuta mboka nyonso na mokili oyo ezalaka na besoin ya bapays étranger mpo nini mpo ete na bamboka wana nde mboka ekoki kobanda kosala bacollaboration na makambo mwa ebele mboka ekota na mboka me oyo akoya koyebisa bino kaka ke non na kati ya mboka na biso nde tokosala bo te lokuta bomonaki ata bino moko ntango Joseph Laurent Muzee Kabila alingaki ameka systeme wana ntango azalaka na bokonzi bomoni ndenge nini peuple asufraki na mwa ta moke wana po alingaki asala systeme ke akata relation na baeuropéen to na baoccidentaux ezala kaka likambo ya congo na baafricain me bomoni ndenge bapeuple basufraki mpo na koyebisa bino bandeko bakongolais bahistoire mosusu soki bazali kobetela bino oyo moto azali koya soki ngai nayebo lokuta bandeko bato mosusu bazali koloba ete non tolanda papa Etienne Tshisekedi mpo papa Etienne Tshisekedi ndenge azali wana soki azwi bokonzi ye akotambusa mboka na ndenge abie ye azali akozala moumbu ya bamindele ete ndeko bokosa bato oyo tala bokokai kokosa biso na ntango ezalaki na ntango ya deuxième république boza kokosa biso na bahistoire ya boye toza kondima mpo ete tozalaki
enfermé quelque part Mobutu alingaki te toyeba ba makambo ebele mais lelo oyo tosi toyebi mingi yango na bahistoire bozali koya nango ekosimba te ndeko il faut koyeba yango ete ndenge ezali wana papa Etienne Tshisekedi ndenge azali wana azali moto oyo il faut boyeba yango ete tango azali kozwa mboka azali kaka na besoin ya ba européen moto akosa bino te po bomona ita kozala na besoin ya ba européen bomoni ata na ba élection est-ce que tango ba élection elingi ebanda à part ndenge alobi oyo aye kosala tourne ne na pote pa ba diaspora bomoni ndenge akimi mbangu epai ya bamindele ezala na parlement européen ezala na kote ya oni bomoni ndenge akimi mbangu mpona kokende koluka bato wana kosolola na bango mpona kolakisa ete akozala kaka na besoin ya bamindele oyo nyonso tu bahistoire bazali koloba oyo akozala na besoin ya bamindele te akotravaille mpona mboka na ndeko lokuta miracle nini ye akosala soki ye alobi lelo ke azali na besoin ya bamindele te boyebisa biso mbongo ye akoloba ete ndenge aza koloba akochange pays na mikolo akozwela yango wapi yokanisi pays nini ya afrique oyo ekoki kodepanie congo po ete congo ebanda kosala bamakambo apart kutu ndenge tozali komona ndenge nini bachinois bakomi kopesa bato baniongo me tozali koloba ete bandeko il faut biso badiaspora toyeba yango ete babiloko nyonso tu baopposant congolais bazali koloba ezali bandoto ya baba ngai na kamwaka ntango namonaka ete bato ya idps bazali koloba ete il faut tolanda papa Etienne Tshisekedi po ete papa Etienne Tshisekedi soki azwi bokonzi ye azali moto akotala makambo ya bamindele ete biso na biso bandeko bandoto ya baba botika balokuta wana soki akotala bamindele ete na makambo ya baélection akimi mbango epai ya bamindele mpo asolola na bango pourquoi bomoni bino moko mpona ete ntango papa Etienne Tshisekedi akutani na secrétaire d'état ya oni na banini bomoni ndenge bato ya idps baye kose ventele yango liboso ya baplateau ya batelevizio liboso ya bakamera ndenge baza koloba bayambi papa Etienne Tshisekedi banani bayambaki ye bato mwindu to mindele donc mindele moto bayambaki ye alors botika koyela biso bahistoire ke soki ye azwi mboka akotala makambo ya bamindele te akotala kaka intérêt ya peuple botika balokuta wana botika bahistoire wana ya kolalisa bandeko ezali lisusu ntango ya kobetela biso bahistoire ya kolalisa te moment oyo ezali ntango ya koyebisa bapeuple vérité bandeko babolingo ngai na koyebisa surtout na badiaspora congolaise mingi eloko ezali koboma biso bacongolais po ete tozali kotikala kaka borne esika moko koyoka bamasolo oyo ya banganda mpe bamasolo oyo ezalaka ete moto azali kokoma ntango mosusu na bafacebook moto koinvente histoire na ye bino bomoni ete lisolo nde yango mpe bozwi bopanzi yango orke yango te mpo na yango bandeko babolingo il faut koyeba yango kongo ekokende kaka liboso soki topesani maboko tobandi kokanisa ndenge nini tokosala po ete topesa implice na mboka kongo ekotongama kaka na bakritike te mingi bazali kokanisa bakritike oyo bazali koya nango kokoma na bainternet koloba n'importe quoi nde bakritike wana ezali kosala ete po ete kongo ezala avance bandeko bato oyo bazali koloba ete balingi kongo mpe bato oyo bazali koloba ete balingi bazali na souci meme ya bafemme violée me bandeko tala kaka mpo mona ete bakongolais bazali mitema mabe bakoma koutilize nkombo ya bafemme violée lokola instrument na bango ndenge nini ya koluka po ete communauté internationale etia bango ka mpe baluka moye ndenge nini ya kokotela mpo na politike na bango bandeko botuna na bato nyonso tu bakoyebisa bino depuis babanda koloba makambo ya bafemme violée nani asi abimisa likanisi aloba ete tosala ata cotisation moko boye po ete toluka kosangisa mbongo totindela bafemme violée na este moto te ezala ngwanda ezala papa Etienne Tshisekedi ezala banani moto te kaka nde wana antuka balobaka ete ata moto azali na makambo na ye mpe ya mabe me soki asali likambo ya malamu ifo kondima moto tozali kondima oyo tokoki kofelicite asalaka meme eloko wana mpe uti kosala yango mikolo oyo conscience na ye mpenza elamuki ezali Richard Lumumba
Richard Lumumba nde penza auti kozwa likanisi oyo ndenge nini auti kozwa likanisi eloko nini oyo bakoki kosala ndenge bakoki kobetisa bamusicien congolais po ete bafond wana bazwa yango batindela bafemme violée. Mais tango mpe Richard Lumumba asalaki eloko yango balobi ete ata barepresente ya bakombata oyo abengisaki ata moko ayaki te. Bomoni motema mabe na bango place ezali bino bato bozali kolela mpona makambo ya bafemme violée. Mais soki bazwi likambo ya makambo ya bafemme violée batie likolo ya mesa bino wana ale bopanzani bokimi moto na kwe na ye. Mais soki mpona koya kolakisa na mokili ete bino nde bolingi Congo mpe na bafemme violée okomona bamama na biso bazali violée banini. Mais soki bazwi likambo ya bamama bazali violée batie likolo ya mesa balobi bon tosala bo okomona moto ata moko te bapanzani bango nyonso. Bomoni place motema ya mabe ya bakongolais ezali. Alors, bokomi ko utiliser combo ya ba maman violée ou ba femme violée na pona ba intérêt na bino. Lelo na ba radio mosusu komona ete baza ko pesa ba information ya ba femme violée na ba numéro na bango ya ba compte ba to mosusu ba pesa ba mbongo pona combo ya ba femme violée ba mbongo wana bazwa ba mela yango. Mais bande ko ba bolingo. Ngai na koyebisa bino boye. À un moment donné biso moko ba congolais nde lelo tozali kaka ba porte malheur. Ya makambo mingi ezali kosala na mboka na biso totika kokosela ete mboka na biso ezali na libulu o satana tiango na libulu satana ya liboso banani satana ya liboso kaka ba congolais bango moko soki tozali na bolingo ya solo bandeko ata bato bazali kokende ko violer ba mama na bakozwa lisusu makasi te po ete bakende kosala makambo bazali kosala soki bazali kosala yango parce que tozala bolingo te. Yo lobi ete ozali na souci ya ba femme violée. Yo na tango nyonso tuko lekaka liboso ya caméra koloba. Mais tango bazali ko bimisa idée ya malamba lobi ete ba tokutana to luka moya ko sengisa bambongo poto tindela ba femme violée. Ale wana moni ete bato yango nyonso babungi. Ata moto moko akoya te. Alors boye bisa biso wana ezali bolingo ya ba femme violée to ezali bolingo ya intérêt na bango personnel. Omoni sika lokutana bango ezali lokutana bango ezali komonisa malo botika kosala koluka ba intérêt moko personnel oya kokosa bato mosusu bandeko na koyebisa bino lisusu eloko moko boyebi bandeko basi mosusu bazwaki likanisi ya malamu kuna na France balobi batambola na makolo soki 14 jours ti na Belgique mpona likambo ya bafemme violée bakende kotika memo na bango. Pointe likanisi wana ezalaki nani bandeko basi moto bazwaki yango. Bandeko basi batamboli ti na Belgique bandeko. Ekomi bango na Belgique. Oli ezala ete batika bandeko basi lokola babandaki likambo na bango ba délégué ba femme bango moko bakota na kati po bakende kolobela po ezalaki likambo ya ba mama. Mais komi kuna mibali bakomi kobimisa bitumba pona koluka nani ya kokota. Alors que zalaki makambo babama omoni yango na tolobi ete congolais zalaka na esprit moko azelaka moninga asala soki moninga asali ya bandi kozwa succès na likambo ale congolais ye mbangu mpona kolinga kobimisa moto alors que moto asalaki bazwi bazongisi esima oyo basalaki kaka na kote ya katikati nde bakomi kobimisa moto. Il faut kosala attention bandeko bato ya lokuta bakomi ebele na poto awa yango na ndeko soki olingi kosala likambo na yo il faut kotala nani okoki kotia na kati na likambo na yo. Na poto bato mingi baza na bampiaka ya ndenge ya kosakana te mutu na mutu azali koluka esika nini ya kobimisa moto te lelo soko oza na likambo na yo ya malamu ndeko tala nani oyo okoki kozwa mpo tia na kati na likambo na yo sino te okokende kolokota moto mosusu bandeko aye kowambola yo na likambo na yo ozalaki na yango abimisi moto alobi ye yo kutu moto bandaki likambo yango bato bayebi yo te me bayebi nde ye. Vraiment ezali pasi pe mawa papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba na koyebisa na bandeko congolais pe bandeko congolaise. Il faut boyeba yango ete bandeko awa na poto tango bato babelelaka ete ba femme violée ba mama na biso ba makambo ndenge na ndenge ndeko na koyebisa bino ya solo moto moko azali na ye na bolingo ya ba femme violée azali te
bato bazali na bolingo ya bafemme violée tozali komona bango ndenge nini bazali kosala bamakambo kosala bageste soki bazali na moyen ntango mosusu ya kokoma ntina goma te okomona ete baluki ba ONG basali bacotisation batindi bambongo mpe bato bazali na bolingo ya bafemme violée tozali komona ndenge nini bazali kose déplacer mpona kokende kotala bamama wana bandeko nakoyebisa bino ya solo ata politicien moko te congolais opposant congolais moko te oyo akoloba ete azali na likambo ya bafemme violée lokuta bakosaka biso mpe na makambo nazali koloba ezali vrai mpe nazali kodemontre yango bandeko ba bolingo bolanda ndenge nazali koloba botire attention bokomona makambo nazali koyebisa bino ezali vrai baopposant congolais na biso bazali ya libanda ya mboka bazali na souci ya bafemme violée te mais bazali koutilize situation wana comme arme na bango ndenge nini bakoko luka ndenge bazwa mboka pona nini bandeko nakozwa siko exemple moko ya moto oyo botozali kobenga oyo bato bazali koloba ete ye nde Moïse par exemple Papa Etienne Tshisekedi bandeko depuis bamakambo ya bafemme violée banda nalingi bolanda makambo nazali koloba très bien pona kotala esika nini biso bakongolais tozali kaka na kati na otourne esika moko après sima tokomi koloba ete ya solo soki toyebaki mais makambo ezali komonana mingi bazali kolinga kokangela yango misu bandeko problème ezali nini makambo ya bafemme violée ebanda kolobama depuis kala nalobi bien depuis kala avant kutu makambo ya baélection ebanda kolobama mais nakoyebisa bino mokolo moko te totikala komona Papa Etienne Tshisekedi un opposant oyo balobi ke Moïse ya bakongolais parce que Moïse abandaki koassiste bana ya Israël partout bandeko même Moïse abundaka na égyptien pe abomi égyptien pona nini parce que égyptien wana alingaki ko maltraiter un israélien to abandaki ko maltraiter un israélien mais bandeko ba bolingo oye biso Moïse yango toza kobenga Moïse ya ndenge ni bandeko banda kan oyo babanda koloba makambo ya bafemme violée bandeko balobaka moto soki azali na pasi ate ozali na eloko akopesa ye te mais présence ezalaka nécessaire depuis babanda koloba likambo ya bafemme violée totikala koloka te esika Papa Etienne Tshisekedi azwi ata avion alobi na ke kaka uniquement na este mpona okende kotala bamama wana baza komona pasi po ete ye nde moto alingi abimisa ganga alobi ete ye nde alingi bakongolais mais tokolakisa bino ete azali na bolingo ya bakongolais te azali na bolingo ya baintere na ye mpe azali koyeba eloko nini ya kosala azali koprepare terrain mpona mwana na ye Etienne Félix Tshisekedi nazali kodemontre yango bandeko depuis kala tomona kutu bato mosusu bayaka koluka bavi na bango na poto awa bakongolais simple congolais oyo basala même ba ONG mpona baluka kaka mwa quelque chose mpona koluka ndenge nini ya kotindela bafemme violée tomona ndenge nini mama congolaise monene oyo azali na Belgique mama Madi Tiembe toloba meme bamakambo mpona kombo na ye azali meme na ONG mobimba oyo azali association na bato ya ONG oyo ke abanda koloba likambo ya bafemme violée banda kala banda kobunda mpona bana mpona bamama depuis kala mais totikala komona ata congolais moko te oyo aluki mama Madi Tiembe akeya sololi na ye aloba ete mama Madi Tiembe yo ozali na kati na likambo to utiliser ONG na bino po ete topesa bino badon pokende kopesa bamama wana ata mutu moko aza te mais mama Madi Tiembe aganga awa lokola moto aza koganga na désert ata opposant congolais moko te aluka ye alors nazongi sikoyo na likambo ya Papa Etienne Tshisekedi alingi Congo te alingi pe peuple congolais te baza na bolingo ya mboka te baza na bolingo ya baintere na bango mpona nini bandeko mpo sikoyo ekomi makambo ifo kotalisaka bato réalité na bango to vérité esika ezali mpo hypocrisie yango nde eza koboma bakongolais bandeko Papa Etienne Tshisekedi ayoka déjà depuis bamakambo wana ebanda kolobama ya bafemme violée ye Moïse soi-disant Moïse ya bakongolais esika bakongolais baza komona pasi baza koniokwama toza komona bato pamba
bato kaka baza koluka vi neti bamusicien lokola bawerason na bato mosusu baza kozwa baavion kokende tina este kokuta na bamama wana. Mais papa Etienne Tshisekedi ata mokolo moko te avanda na ye bandeko bolanda malamu avanda na ye tango baelektio ekobanda alobi azali candidat nde akomi kosala neti kotombola mwa likambo ya bafemme violée. Mais eloko ekamwisi biso ona eko komona ete papa Etienne Tshisekedi azali le plus mauvais pe le plus dangereux bantu bazali koyeba te tango amoni ke makambo ya baelektio lokola ezali intérêt na ye bandeko bolanda ngai malamu makambo naza koloba bokomona ete bato balingi biso te baza nde kokosa baza koluka baintérêt na bango. Tango amoni ete ezalaki makambo ya baelektio bandi koya botala kaka papa Etienne Tshisekedi azwi avion mbangu akeiti akomi na États-Unis ake kokutana na secrétaire d'état ya ONU ake koloba kaka ndenge nini bakoki kosala po ete baélection tricage ezala te banini. Me bandeko ntango babande koloba makambo ya bafemme violée totikala komona te mpe esika asali bamikanda akei ye moko ntina ONU po akende kolobela kaka uniquement bafemme violée. Mais lokola ezali likambo ezali ya intérêt na ye nde omoni akeye kokutana na nani secrétaire d'état ya ONU bandeko. Mais depuis papa Etienne Tshisekedi abanda koyoka bamakambo ya bafemme violée botuna biso to botuna ye à part ça depuis abanda koyoka yango geste nini asa sala est-ce que asa kende kotala bamama wana lelo soki alobi ete akende ta mosusu na bagoma koprofite kotala bamama wana akosala yango mpo na intérêt ya baélection po akende koloba bilobaloba. Mais bamama wana bazalaki na besoin ya bato ntango baza komona bapasi bamama wana bazalaka na esengo ntango bamonaka bato bakende kotala bango. Mais papa Etienne Tshisekedi atikala kotala te atikala kotala bango te ata ntango mosusu akoloba ete état de santé na ngai ezalaki bobo état de santé toboyi te. Est-ce que adelegaka ata bamembre ya IDPS mpo bakende kuna na est bandeko babiloko mosusu toyebisaka bino soki bobandi kozwa yango na angle moko ya malamu bokomona ete soki tobandi kotala babiloko ya boye moto akoki koya kokosa biso lisusu na Kongo te mpe Kongo na biso tokozala éveillé mpe tokoyeba ndenge nini ya kotonga mboka. Bamakambo nyonso to bato bazali kolobela biso ezali bamensonge baopposa congolais balingi mboka te bandeko na kotalisa lisusu ete jamais oyo bazali koloba ete papa Etienne Tshisekedi nde akomemela biso solution yango te bandeko. Papa Etienne Tshisekedi asalaka mpe na Mobutu. Papa Etienne Tshisekedi azalaka ministre aokipaka mpe baposte bandeko. Tango bakreye parti ya IDPS e parti ya MPR ezalaki baide ya bapapa Etienne Tshisekedi bango nyonso. Me bandeko babolingo soki lelo balobi batuna Moïse oyo toza koloba ete ye nde Moïse na biso na ntango azalaki mpe na gouvernement elembo nini asatika po ete na kati ya gouvernement un ministre oyo aza kookipe poste akoki mpe kosala mwa eloko moko bo na mboka etikali lokola symbole. Par exemple nakopesa bino Lunda Bululu. Papa Lunda Bululu ntango azalaki premier ministre atika quand même elembo na kati ya Congo malgré na ntango ya Mobutu asala pont oyo eza korelie Kitambo na Bandal. Bomoni wana ezali elembo pe etikala petit lelo oyo bayebi kaya no premier ministre Lunda Bululu nde ntango ya azalaki na poste nde mutaka ekomandaki pont wana esalama. Mais boyebisa biso papa Etienne Tshisekedi siko atika nini avant ya kobenga mutu Moïse ndeko il faut kobanda kotala. Il faut kobanda kotala bandeko baokipe baposte na bambula ebele bandeko. Lelo tozali koloba bamakambo mosusu bato mosusu bakomi koloba ete non bato wana makambo azali koloba te bandeko botika kodistraire bapeuple botika kodistraire bapeuple po ete babiloko ya badistraction na bino yango na nde bomaki mboka na biso lelo tozali na kati na pasi oyo tozali komona lelo. Bapapa Etienne Tshisekedi oyo bango nyonso bakontribue na destruction ya mboka na biso. Nani ayebi yango te? Tango ya zalaki na parti ya IDPS bato baza kobunda baza koloba IDPS toza kobunda pona IDPS il faut tosala makasi banini bandeko baza kobimisa bato yangana na libanda na babalabala bamasasi eza kobetama na basoda ya DSP baza koboma bato wana bakufa. Me bandeko po mona ete azalaki na ye kaka lisanga ya
Mobutu na ba mobutiste bato nyonso tu wana oyo na tango ya Mobutu ngwanda boma oyo babimaka na libanda oyo tango wana ngwanda azali penza ministre ya défense oyo ya boma totikali koyoka te depuis Papa Etienne Tshisekedi akomi aza koloba ete en tout cas ndenge na banda kolite na ndenge baboma bato na biso ya IDPS vraiment soki na kombo konzi justice ekosala il faut totia ngwanda devant la barre aza koloba yango te mpo nini mpo ayebi ete bango nyonso bazali kaka bato balataki bakazaka oyo Mobutu alataki bazali kaka basircuit moko bandeko moto kosa bino te lelo Papa Etienne Tshisekedi aza koloba na bato ke na ndenge ezali wana soki na komo konzi justice ife sala il faut bakanga bato baza na Congo bazali kosala kolinga kopratiquer droit de l'homme te oyo bazali kosala mabe mais omoni ke Papa Etienne Tshisekedi aza hypocrite olia bana nanu kokanga bato ya deuxième république oyo basala bacrime ya makasi lokola bangwanda babomi bato na Congo mokolo nini Papa Etienne Tshisekedi kofungola monoko po aloba ete soki lelo nazwi bokonzi justice ekosala il faut bangwanda nyonso oyo batokanga bango po ete base justifie na bato bakufa bandeko Papa Etienne Tshisekedi azali hypocrite moto akosa bino te aza hypocrite tala naza koyebisa bino ya solo oyo aza kosala mpo na intérêt ya peuple congolais te azali koprepare chemin mpo na kobongisela mwana na ye nzela mpo mwana mpe kimotema mabe na ye aza mauvais naza koyebisa bino makambo ya solo azali mauvais mpo na nini okomona na badéclaration na ya na poto aza koloba ete peuple na biso aza komona pasi peuple na biso boye mais ye muta liboso aza kolinga koutilize peuple wana ayebi na ye bien ke na baélection ndenge azali aza na ye na population ya mingi te ayebi ka kozwa te mais tala ndenge aza koutilize peuple okomona nga na kanisa ikuta azalaki likambo ya poto na Congo mpe lisusu kuna akomi meme kosenga bakongole oyo aza kolobela yaka bato ya pasi akomi meme kosenga bango bamabonza bande comme mosusu balobi ete non meme ntango nani Obama apesaki baélection banani bapeuple basungaki ye na bambongo bandeko bapeuple basungaki ye volontairement mais bapeuple basungaki te na ndenge te soki Obama ke kosala tourne na mboka moko ya bazwi kantine bakomi kotambusa yango mpo ete moto nyonso apesaka mbongo te et puis bapeuple wana ntango basungaki ye na ndenge te bambongo eza koleka na bacompte mutu na mutu aza kosala deo na ye mais ezalaki teke na kati ya discours ale babandi ko bopesa bambongo mpona te bandeko mpo na koyebisa bino ete bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango bato oyo bazali na parti ya IDPS bazali bato moko oyo ke bango bakoki kolinga avancer ya mboka na biso te parce que tala kaka babiloko baza kokreye mikolo oyo na babalokuta oyo bazali kobimisa bandeko nazali koyebisa bino bamakambo biso tozali koyebisa bino radio moko te kozwa courage mpo eloba yango mpo toyebi ete bajournaliste mingi bakoma kobanga bajournaliste mosusu bakoma koprefere ke azwa likambo ya bakombatant azwela yango mpe ntango mosusu 30 minutes 1 heure du temps eleka na chaîne na ye mais makambo ezali ya vérité oyo bako kolakisa na bapeuple balingi kotalisa na bapeuple te yango na tolobi ete likambo te ata bango balobi ete bango nde bazali bachaîne oyo bazali komibeta toloba nini mais voya mongongo ya radio Zoumel 1000 lokola ebandi koyoka na mokili mobimba lokola bakongole mpe na kuna na Congo bakoma kolanda yango bakoyeba bakoyoka vérité tozali koloba pe Dieu merci ndenge bato bakomi kokomprendre mpe bakomi kokomela biso koloba ete bandeko botombola mongongo boloba ndeko Papa Etienne Tshisekedi azali Moïse te ndenge tolobaka ete Papa Etienne Tshisekedi c'était un embrouilleur aza ko embrouiller ba peuple congolais po ezali makambo na ye ndenge bandande pe ndenge kotikala azali na ye kaka embrouilleur bandeko ntango akendeki na Kinshasa aye kotala ete parti ya IDPS eza na mbongo te oyebi eloko nini asalaki mpo tolakisa bino eza na babilembo mosusu bato mosusu baza kokomprendre te oyebi eloko nini asalaki mpo na kolakisa ete aza koluka baintere na ye personnel ntango amoni ete parti eza na mbongo te azoyeba ndenge nini bakosala te abeti bula alobi ifo na montele petit Joseph Kabila scénario yango alingaka montele petit nani président Joseph Kabila nini akamati ake kosala soki
papier banini asali ba compte na ye calculer ba mbongo lobi nini akeko présenter na gouvernement ndenge ezali wana depuis na banda ko sala depuis pour ka Mobutu ti lelo na tango nazaki premier ministre ba futanga ba mbongo na ngai te tala ba calcul ba sal na sali epesi nyo sous 1 million de dollars bandeko wana sikwa kanisi pona intérêt na ye personnel bozolanda pona intérêt na ye personnel alors boye biso est-ce que ye moko papa Etienne Tshisekedi tango sali ba calcul wana a penser pe na ba tata oyo ba sala ba depuis kala oyo ba futa bango ba salaire na bango te est-ce que tango akomi lettre na a 1 million de dollars ya ye moko et bongo sikoyo demande pe pona koloba ete ba ndeko papa congolais pe ba sala na tango ya kala na tango Mobutu en tout cas ba retard na bango nyoso na sengete il faut bo futa bango alobi yango te wana lobi kaka pona intérêt na ye po bongo na ete Moïse aza koluka nanu ba intérêt na ye balobela likambo ya ba femme violée Moïse asala makelele ta alobe lokote tango komi na makambo ba élection ale Moïse akomi ko utiliser kombo ya ba femme violée lokola arme na ye akimi mbangu na États-Unis akutana secrétaire d'état tango akutana secrétaire d'état bandeko alobeli kaka iniki mana makambo ndenge nini basala pona ndenge nini bakoko sala po ete ba élection tricherie ezala te mais atikala eta ko glisser likambo oyo eteli ba femme violée te bandeko bomoni po to eleksa bino ye esika nini yo bato bazali koluka intérêt na bango tala toza koloba yango biso ndenge ezali wana moto akosala biso akoloba na biso eloko te po ete biso totika koloba biso tokitisa mongongo tanke toyebi pasi nini yo biso bapeuple congolais tomoni toyebi ndenge nini bato lelo baza kobima baopposant bamanevre nini basalaka biso ntongo bazalaka na bamobutu tokoki kotikela bango tante mpe tozali koloba bapeuple congolais boyeba yango na kongo na biso Moïse azalaka te bango nyonso tu bato baza komipesa bakombo oyo ba Moïse ce sont des embrouilleurs ce sont des escrocs ils cherchent que leurs intérêts personnels toza koyebisa bino yango tango nyonso bapeuple congolais tofungola miso po ete makambo tobandi komona lelo tosengaka meme nzambe merci po ete na tango ya Mobutu tolingai tomona yango jamais tolingai tomona yango jamais alors bandeko tozali kosenga bino bolongola kombo ya Moïse wana ezali neti boza kolinga kosalir kombo ya Moïse asengaka ba peuple na ye ba mabonza te Moïse autilisaka ba peuple na ye na ndenge teke ya kokosa bato Moïse abandaka kosala teke aza koloba na bana Israélien na koyede bino aza kokende sikoyo pa Farao aliaka na ndenge ya sima jamais mais makambo wana pa papa Tshisekedi ezali yango na tolobi ete bandeko bokeba balingi koutilize biso bapeuple meme baloyo tosi tofungwami mpe boloba ete nzambe merci po ete radio na bino radio Zumel 1000 tokobanda ntango nyonso tukopesa bino basango mpe ezali radio moko oyo nyonso ayebi ete azali koya na ndenge ya molili radio Zumel 1000 ekobimisa ye polele mpe tokolakisa na bapeuple nyonso baaventure na bino oyo bosalaki na ntango ya deuxième république sikoyo nzambe alobi stop nzambe alobi stop soki lelo nzambe apesi biso privilège po ete radio oyo etelema lelo tobanda koloba po ete nzambe ekomona ete peuple congolais nyokwami yango na utilize media monene lokola radio Zumel 1000 oyo tokoki koloba makambo oyo ba radio mosusu bakoki koloba te yango na tobandi kopesa ba nouvelle oyo il faut ba congolais bayeba ndeko Moïse na Congo aza te Moïse azali kaka moto oyo tozali komona ete azali kosala misala ya malamu pe azali kosepelisa peuple nde wana babengi ye Moïse ya ba peuple congolais ndenge tozali komona pa Joseph Kabila pe pa ya bakonzi ya Congo tozali komona pe bakonzi ya Congo elelo mbala ya liboso ngana mona mobola moko bozwi problème akimi mbango na bureau ya ministre pe ministre atiki bureau na ye akeko landela situation ya moto wana na deuxième république tomonaka yango te na deuxième république tobandaki koyeba pe te soki baministre yango bazalaka wapi babandaki kozala neti baministre moko bavivaka na lola mpo omona bango problème bandeko po toyebisa bino ete botika koloba ete papa Tshisekedi nde azali sauveur ya bapeuple bandeko na ntango deuxième république est-ce que bino bosi bomona papa Tshisekedi na bato na ye IDPS akende ta obe bakota bumbu banina kutana na bapeuple basolola ata neti ona banjili si yazalaki kaka lokola neti mpe kaka chef moko bavanda kaka na limete bato nde bayaka kaka epa na ye epuis kaka courage ya kozoloba na bato bobima na balabala bokende kotambola mais ye
asia bima toza koloba lelo mpona bamobutiste ye mpe aza na kati botala depuis abanda ti lelo mokoloni na sa ye papa Etienne Tshisekedi na parti na ya UDPS azwi na bato na ye balobi bon lelo tokokende kokota na bumbu tokutana na bamama ya bumbu tokutana na bapopulation ya bumbu tosolola na bango toyeba bamakambo na bango bango nyonso babande kaka kozala kaka bato moko bafanda na papa Etienne Tshisekedi bando ozalaka na limite ye problème na ezalaki kaka ke ale bapeuple kaka balongwaka na babisika na bango bayaka na limite na kotinda kaka bokende marche bakokende mpe kuna omona babomi bamisusu soki mpe babomi bamisusu wana esili ye avandi bandeko tour oyo tokotikela bango lisusu tante lokuta na bango tokobimisa yango polele ndeko yina na yo finga na yo radio Zoom elmil mais biso tokotika te kolakisa bapeuple congolais vérité esika nyonso baopposant congolais bazali kolinga kozongisa lisusu mboka na biso na kati na kufa tokotikela bango tante parce que tolobaki trop c'est trop basakani na biso ya mingi bino bozali kokamwa te bandeko tolobaka yango ntango nyonso parti lokola UDPS ezali parti ya liboso oyo esalami na Congo ata parti politique moko ezalaki te bandeko baye kotia makonzi na bango na poto partout même na Amérique bandeko nalobaka yango ntango nyonso nazongelaka parti oyo esala mbongo koleka parti ya UDPS na Europe na Occident eza te bango baza kutu lelo bato oyo te teke balobaki lelo oke baza mpiaka babanda su kosenga peuple mabonza non po ete peuple congolais aservaka bango déjà na batemps wana bandeko bazwa bambongo parti ya liboso etekisa bakarte lokola pétrole ezalaki parti ya UDPS mais lelo baza koya koloba ete baza piaka bandeko ata bino moko et puis impiaka na bango baza koutilize banani kaka bapeuple bazwa lisusu mbongo bapesa bango alors que peuple wana kaka baitilizaki kuna Mobutu aza kosala neti aza kobundisa Mobutu na butu baza bami intime ele na moi aza kobimisaka bato na balabala po bakende kotambola pe baza koboma bato mosusu ye kuna aza kosepela ye na Mobutu baza na banje na bango bandeko tala yamana toza koloba ko tango bato mosusu baza kosala bamakelela awa nalobaka ete ebele basalaka makelela me bayebi na bango politiki ya Kongo te basalaka bamakelela etika basala okomona bato mosusu bakoma konjoinde bamasolo bayokaka na pembeni okomona bakomi kosalela yango netike bamakambo bango nde bayebi mais aza koyeba teke bamasolo oyo azwi na pembeni okoya kobeta yango na bainternet bato baza komona o kaka tina te baza komona yeke oyebi mingi te ndeko ndenge ezali wana tozali koloba yango boyebaka yango ete bolinga te radio Zoomel 1000 il faut to démasquer bato nyonso tu oyo bazali banguna ya peuple bato nyonso to bazali banguna ya peuple toko démasquer bango parce que moto lokola papa Etienne Tshisekedi azali monguna ya peuple alingi peuple te azali nde ko utiliser peuple parce que soki papa Etienne Tshisekedi alingaki peuple papa Etienne Tshisekedi akokaki kokende te soki ayebaki ete ndenge aza koloba na bato ke Joseph Kabila aza mopaya alingaki kende Sun City ta signe bamikanda mpe alingaki ta kende signe bamikanda mpo aloba ete nakokende nani baélection na mopaya donc oloba ete aza kodrible peuple makambo mosusu aza kosolola ye bango na bapoliticien epai ya bapeuple aza koloba bamakambo mosusu bandeko un politicien balobi ete un politicien ayebi mingi moto ya mayele baza kopose question oyo etali nationalité Joseph Kabila pour répondre à peuple congolais le oui azali mopaya akomi ah non bato mosusu balobaka azali mopaya ba mosusu balobaka kaza mopaya te alors ngana azali côté ya bato tala aza okanisa ete biso ba peuple congolais tozali mosusu bazoba azoyi bateke to yebi réponse na ndenge apeselaki yango na ndenge ya sagesse po ete ayebi ete asi asalaki bamakambo azako ye moko asa ndima ete Joseph Kabila aza mwana mboka sikoyo aza kopesa baréponse moko ayebi ete soki apesi yango na ndenge ya ngulungulu ekoki mpe kobalukela ye toyebi yango bien yango tolobi ete bango nyonso tu bazali bafaux politicien bazali na bango baembrouillère papa Etienne Tshisekedi azali moto oyo azali kolinga kozongisa peuple na kati na libulu wana tolobi yango ke bandeko bokeba yango nga nalobaka ete bato bazali kosoutenir papa Etienne Tshisekedi ezali lokola bato oyo bameli lotoko basangisi na whisky pe bazali ya kolangwa moto ayebi papa Etienne Tshisekedi te nde akobenga ye Moïse mais biso tokobenga ye Moïse te tokobenga ye kaka ke moto oyo azali koluka nde asala ndenge nini politique
oyo ya ndenge ke azali kolinga a pistonner mwana na ye mazali intérêt ya peuple te intérêt ya peuple ndeko depuis ba mama oyo lelo bakomi kozwa makambo na bango lokola instrument na bango ya bitumba oyo bakomi ba femme violée ye papa Etienne Tshisekedi depuis euta ayoka ba makambo ba femme violée asa se déplacer pour akende na est tango Armand Tungulu akufiao bomoni ndenga kembango pa Armand Tungulu et bongo ba maman baza ko mona passe na est ye azanga ki penza moyen pour que ne kotela bango ta une fois te soka ke imbaloyo akei pour intérêt ba maman na te mais akei kanga po ete azali na moment ba élection za ko luka ba voya ngona ke kotala bango yango na bande ko toza ko sabino bokeba radio Zoumel Mil ezali la pona bino toko banda ko dévoiler bango lokuta na bango ekomi na suka nzamba atikelaka bango temps mais lelo nzamba permettre radio Zoumel Mil ebotama po ete radio Zoumel Mil ebanda ko talisa bato vérité ipebo solo pendenge zali wana tolobaki toko tia bango contre Miriam Kwanza donc kutana bango oyo bazali kolinga kozongisa kaka peuple na pasi lokutana bango ekosila mama Rosalie na pesio maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge tozali koyebisa bino il faut boyeba yango ete ba opposant congolais na biso oyo bazali bato mabe bato oyo balingi peuple te mais bazali koya ko utiliser kombo ya peuple pona kolakisa ete bango nde balingi peuple bango nde bakosala mingi pona peuple mais en réalité eloko ezali te bandeko babolingo boyebi ete ndenge kaka tozali koloba soki ba opposant congolais na biso oyo balingaka peuple mbele balingaki bazala bato oyo bakokaki kozala ba hypocrite te mbele balingaki bazala bato oyo balingaki babanda kozala polele vis-à-vis ya ba peuple ndeko bino bato bolobi bozali bato ya mayele mais tango bolobi bozali bato ya mayele il faut bo observaka ba makambo nyonso pona kolakisa ete bozali bato ya mayele mais nazali koremarke tozali koremarke ke on dirait ba makambo ebele ezali koéchappe bino tala neti papa Etienne Tshisekedi azali kosala bino ba jeu ya CC mais bozali koya comprendre yango na retard bozali comprendre yango peut-être soki radio Zoumel Mil efungoli bino nde bo comprendre likambo wana ezalaki boye bandeko lelo bato ebele baya kosutuka mpe bakomela biso balobi bandeko ya radio Zoumel Mil bozalaka na raison bamakambo bolobaki mpo na réponse ya papa Etienne Tshisekedi totiaki yango kate mais toyei komona ete père wana aza na ye aventurier aza escroc parce que question batunaki ye akokaki korépondre yango directement na ndenge na ye akokaki koluka te ke atourne nanu na kombo ya peuple oyo bapeuple mosusu balobaka ke azali mwana mboka bamosusu balobaka te azali mwana mboka te ngai nazali kote ya bato balobaka te bomoni bandeko adrible bino me moye bocomprendre eza te ezali politique mpona kolakisa ete aboyi korépondre directement lokola sa signe bamikanda oyo ezolakisa ete Joseph Kabila azali mwana mboka ayebi ete soki arépondre na ndenge mabe réponse wana ekoki kotraduire ye ekoki komema ye na justice mpe ekoki kokwesa ye yango tolobi bandeko baza na bolingo te azali nde koprépare chemin mpona mwana na ye Félix Tshisekedi bato mingi bazali koyeba teke ntango bazali koloba ete Musa akufi mwana na ye koremplace wapi démocratie me bandeko pilo bozali na maele muke boza komona teke eloko oyo papa Tshisekedi aza kosala aza mpe kaka kosala meme rythme wana kaka soki ye akomi na bokonzi lelo kokozala te soki akufi mwana na ye mpe koremplace mpo ete baza na baje ndenge nini lelo komona soki ntango mosusu nzambe asali ete obie bavote ye akomi président tango akokoma président yo kanisi eloko nini akosala akokende asololi na baoccidental alobi bon tala kaka ngai ye boye problème boye état de santé soki ntango mosusu lelo nakufi tala napesi bino bien barichesse boye bien agarantir bango eloko moko yobi soki nakufi mwana na ngai aremplace bateknike ekomi kaka lelo yango wana bino mpe na kidiba bozoyeba te bokomona kaka papa Etienne Tshisekedi adodoki ale mbala moko bozokaka Félix Tshisekedi aremplace papa na ye baje na bango ekomi wana politike oyo ezotambola mikolo yango wana yango na moni ete bato mingi bazala
kosala po akoma président ya Congo te. Aza kosala nde pona ko préparer chemin ata soki akomi président ayebi ete eloko nini yo manœuvre kosala po mwana na ye azala bandeko. Bato nyonso tu bazalaka baliaka na Mobutu basalaka politique na Mobutu kala. Bazali kaka na ba idée ya mabe, bazali kaka na makambo moko ya mabe o ndenge nini ya koboma peuple. Ye aza koloba lelo ke na soki azwi bokonzi fo basambisa bato bo. Mais papa Etienne Tshisekedi ayebaka te ke ye pe ndenge azali wana. Ke bosa na kaka ye pe ifo asamba na mboka na biso na Congo. Ba mikando asindiaka po baboma bakimba. Ayebaka te ke ifo asamba. Même soki ba Belge balobi lelo bafungola monoko baloba ete biso soki tozwaki occasion pona koboma Lumumba tala Tshisekedi na Mobutu soki balobi lelo baloba. Mingi bayebaka teke na conférence nationale tango balingaki bafungola dossier ya makambo ya Lumumba papa Etienne Tshisekedi na Mobutu batremblaki. Papa Etienne Tshisekedi alingaki kudu te dossier wana elobama makambo ebele basalaki yango kaka likolo mais bapromoter ya bamakambo wana bazalaki. Yo zomona Mobutu kudu ye moko po ete bakongole tango bato balobaka makambo batiaka penza ba idée te bayebaka te loko nini moto azali koloba. Bino bozwa komona te soki botali mikolo ata na YouTube oyo bazala koloba ete Mobutu abimisi basekele. Mobutu aza koloba nini te na conférence nationale wana bato mosusu basala ba makambo baboma bato banini aza koloba. Mais azalaki kobwakela bato mosusu na bapapa Etienne Tshisekedi ezalaki ka baklike na bango bayebana ba makambo basala. Yana tozwa koloba ete peuple congolais il faut bofungwama. Il faut bofungwama bandeko. Bino moko bozali komona na poto awa. Ba chaîne nyonso tu ya ba radio efungwama awa. Ba to nyonso bafungolaka ba chaîne na bango na bit kaka ke bafinga kaka Joseph Kabila. Olia kolakisa batu ba peuple congolais sika danger ezali mais bino bozali kofinga kaka Joseph Kabila alors que Joseph Kabila aza kotonga mboka. Nakoki koloba ke soki totali malamu na poto mobimba a part kaka radio Zoumel 1000 oyo tolobaka ba makambo oyo kena ndenge te tokotia ba opposant contre mur radio moko te ezali parce que ba radio nyonso tu hypocrisie kaka biso nde tozali kotia ba opposant congolais contre mur pe ko tozali koloba makambo ezali vrai oyo bato mosusu bakoki koloba yango te yango na bandeko ba bolingo bato bazali kokanisa ete bango bakotia biso contre mi pe tokotika koloba ezali pamba po ete nzambe nde soki alobi te radio Zoumel 1000 lelo stop wana nde ekosalama mais tant que nzambe apesi biso occasion toloba bandeko tokobanda kopesa bainformation na biso pe tokobanda kotia bato wana nyonso contre mire ya makwanza pe mpona kolakisa bango ete oyo nyonso bazali kosala mpona mboka na biso bakosaki bato avant mais sikoyo nzambe alobi stop. Oyo ete peuple anyokwami mingi baza koyaka na kombo ya peuple kaka bato wana bango moko nde moto bazali koboma peuple bayaka na kombo ya peuple mpo baluka ba intérêt mais ntango bazali kokende kosigner bamikanda mosusu na kati na molili okomona badocument mosusu bazali kosigner ya makambo etali mboka na kati na molili badocument ezolakisa ete ndenge nini malere ya peuple bakozwa na nsima ya mikolo mais opposant congolais aza koparvenir kosigner yango nde bato bokobenga bango ba Moïse nde bato bokoloba ete balingi mboka bomona mosika bokanisa teke bapolitike oyo bozali kosalela bato na ba internet komaka ba français milai nde yango wana ezali changement ya Congo te. Changement ya Congo ezali kaka na makambo tozali koloba mentalité ya bato il faut changer ezala ta papa Etienne Tshisekedi il faut changer pe mentalité na ye azali kaka na mentalité ya mabe ya kopola biso nyonso tu tozali kaka na kati na masuwa wana tolinga te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zoumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto
ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso bokazumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.